Voilà, toi quand mis to bonne la maboko likolo. Mon autre zaka moko. Longola bilamba tikala ne mama no bota yo famille bota mobimba. Tikala ni. To bibia ni. To boy kolo bangona lingala lala na se, chatolo na se. Loba boye. Nzambe na tiki belvi na maboko na yo. Nzambe oyo ba pesa ka $1000 sala bagage. Ah, tu connais tu ebara za $500 tu za $1000. Oyo sala $1000 pas sala bagage à sala te. Mais qui ça va bien ça moi ce qu'on finga na YouTube tu va pesa $1000 mais le loi comment il Ozaki moi la moi c'est pas pesa $1000 ba bitika ko finga. So $1000 ba no sala bagage. Bongo ba pesa ka mbongo. Asala film suka na 4e épisode. Le loi comment finga. Donc comment c'est le 2e épisode le loi comment ya te vo finga. Et bongo a jouer ka soda. Ceux qui va jouer ça on la pas Serge. Ceux qu'on comme orgueillé. En tout cas vraiment ça bazaka malao parce que faut za ka mbolombolo. Nzambe to tumbi bango. Basika moto. Famille mo na mina tongo chacun pour soi Dieu pour tous. Banzungu zo matana moto ndenge nyonso lingi. Ya Jérémie na même famille na poto te famille zawa. Maman lui fera nenga kana ko pe poto so ba ni ati tata mami na mama ami da fili. Na bino sili comme kufi ba yoka ina. Ya. Pourquoi on a bango za problème parce que ko baso na pété. On tika boy. Ba il a biso vidéo plus belle na sila baso. Azaki na famille. Ya ko to. Bisa ba to na famille. Tu vois na frère na yo. Ya mo na sala na comme so bango. Nabi kombo na ye. Kasi tanga te mo tanga commande ko no bino banga ngone miso pela za ndeko na yo. Ya mo na zolo ba te ndeko na ngawa na pesa zali. Bino afinga kape la pa. Non, on a zoom à place au ça. Au monde, là, quand on a fait sa autorisation, Atinda Gaïté qui est les gens la TV, bah non, au fin mais oui, là, quand on a un sentiment. Dans l'ebso, grâce à moi, c'est un conseil. Nazoye biso, mida, attention. Maman, livo yo no sakana. Premièrement, ça n'a pas noté. Deuxièmement, niveau maman lui va dans le mida. Attends la linzaka sifa kabilo comité. Mais oui. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au Bozolanda Bisso. Partout dans le monde entier, c'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Cometox, des censés de la presse, Mobala Litutu, Yamoumanazolo Beauté à 2e République, préfet de discipline, Moukou Amoro de la presse, Papa Kouloutou, ya famille Libota. Merci beaucoup, Nabino, tout vos messages à Kolanda, Jerry Cometox, vous faites confiance, Nabandeko, Bofinga, Jerry Cometox, Mobala Litutu, Garçon à Litutu, Yelongi Mabe. Yesu Christ, ni beauté ni éclat. Na rappellera bato ba finga ngai longi mabe. Yesu, moni Yesu. Azala ni beauté ni éclat. Ba kosa kabino mobali kitoko fa na kitsa bokonza likolo. Mobali kitoko za makambo asalaka. Satan za kitoko lokwa sa makambo mabe yango ba tia maseke. Mais Satan so ba kitela mwasi na oto otalanga na ndako. Mobali kitoko moko. Donc bato nyo so za kitoko boza ba na Satana. Ngalanda grand prêtre Yesu elongi mabe ni beauté que na Bible on a pas commis Jésus Christ ni beauté ni éclat. Donc nous avons reflété Yesu Masia. Merci beaucoup Nabino tout bolanda biso na Vision Plus télévision. Vision Plus télévision, il y a la patronne na Bella Dingango na baraki. Moi si ya Mwindu ya ngolo sans microbe. Alors abota de ma passe. Atamona na bana mibali. Vision Plus télévision, on a fait ça TV RDC. Tantôt bon biso awa, tantôt bon biso kuna. Émission la bino ba vérité bandi. Toujours courir kaka na actualité. Actualité zali lelo parce que chaîne lelo Bella Dinganga zali productrice tikato lo bango lelo ya ba théâtre o bozo tala na lo bozo mona ba Jérémie, ba Mabidi, ba Aminata, bozo mona ba ndeko belé ya théâtre ana Bella Dinganga azo produit théâtre. Alors plus toujours vendre dans l'actualité, il y a théâtre puis musique toujours kontaka, sport politique toujours kontaka. Alors lelo to ko lo Bella Dikambo etali sortie médiatique il y a ndeko na biso moko ya mwasi ali na poto tikanga na tanga kombo na ena Mida la Taylor ba propos na e à tenir par rapport ya moto à kosunga ba comédien Maman Olivier Lembe Kabila à tenir ba propos moko ezali très dangereux ba dangereux mais dangereux sinon moko comment na commenter. Alors nakoyambela bino mwana suka famille Bota, elle est chroniqueuse. J'espère que vous avez fait la mission de la analyse. Ce qui peut vous dire condamnation, vous tenir une rigueur, gérer le analyse, mais comme condamnation. Ce qui est la condamnation, vous ressentir. Ce qui est la analyse, vous ressentir. Alors, Jerry, comme tout ça, émission Lelo, na Bianca.
Bianca Ozali mwana suka famille bota oyo nazo yambela bino ye poto solo là par rapport à sortie médiatique makambwana ebani wapi oyo lobi ndeko na biso yako baela biso ser awa subasma nango eza nini euti na libala Riachu Riachu leki nanga libala nini ezanga kimia bo obike nga internet o mutu pasi ya na yoka mutu pasi makasi ba mama poto motini nanga Doliprane internet ezo pesa nga mutu pasi Sénat États-Unis ko voter loi te bakanga YouTube mais so bakangi ba YouTube to tikali biolela donc tozo banda na makambo ibandaki pa ya Riachu tina ndenge ezokita ekotanga kombo ya bato mama Live Lembe Kabila ekotanga mana likambo wana ndenge nini o amema ba comédien na poto Naomi Barcelone to mona ki sortie médiatique na Naomi Barcelone en tout cas abimi alobi na mona ki azaki très en colère coquette ça oh auti ko bala kala mingi te pa ya seme ki na biso beauté image yé pas bimi asiliki par rapport à bato popona et comme likambo bateka kabare o basala kabarembo tala niveau ya likambo sur internet YouTube toko solo ngona Bianca toko vanda ka wana likambo etali mais tikana yebisa bino émission tozo salela bino en direct ya Kinshasa et si kamoko ya kitoko cadre moko na yebisa bino la Poge Bar ezali na Kapela non loin to ekangami na bureau ya régie des eaux bana poto tika pe ko vanda place mo oyo mena masanga ndeke akoti si salité na kati za na lounge bar lokola oyo ezali sika mo ya kimia musique kitoko DJ bazali wana et puis limbomba za wana bakoyamba bino et puis na gérante bazali na bakoyamba bino merci so nazali na maloba moko na yo tika na yamba nanu Bianca mona suka parce que na komi na lolendo na komi na pressé ya koyamba poto soano likambo esali pasi Bianca bonjour bonjour ya géré kimi ezali kitoko makasi na kazelo lolo ya na basamai yo pesi ba tout devoir ba sa l'émission balongoli periki balongoli plante ya géré ba oyate o bi ke tisi ko pe ba yete e mam na bango te ba oyate. Pour déjà, c'est déjà Céline Dion a stoppé dans la Ford. Oh, na YouTube, tu as Céline Dion. Oh, mais Céline, mon tassé a la Ford. Comme numéro 1, c'est Céline Dion, non? Mais il y a stoppé dans nous. La Ford était quoi na ngononte. Côté na ngope na Congo te, ni na Chine, ni au wapi côté na ngote. Et puis na Kenya na ba Congo. Na bisi bata ba Congo. Vraiment bozwa, ma belle na biso. Oya kitoko ya jaune oto sela Angola oza bobomba ngonano siko totala bango ba meko yo sama be ba poudre pembe te ya solo ya gérer sito zoki ba poudre pembe neto oyeba nana za nani voilà toko ba émission boyete parce que na yambi ndeko Bianca zali mwana suka famille bota mais nako sala ingraté tu as hypocrite, tu as hypocrisie lelo, azobanga soit yambi mutu, tu azobanga na télévision. Moi je suis papa Kulutu ya famille Bota. Alors famille Bota mon bana benga bino s'abonner na Vision Plus télévision. Boya papa Kulutu azao. Mais avant émission to banda on a prière. Et to banda on a prière. Normalement faut prier. Si je te ba lelo faut état spirituel na biso ça la bien. Et tout ça bien protégé. Voilà to kanga misu to bonde la maboko likolo. Mon d'autre ezaka moko longola bilamba tikala ne mama no abota yo famille bota mobimba tikala ni to bibie ni to boyi ko lobango na lingala lala na se chatolo na se loba boye nzambe na tiki Belleville na maboko na yo nzambe protéger Belleville banguna ba mona ete ba ya mikolo ba mena masanga na kazali ba le ba ko finga Belleville ba ya mikolo ba mena ba new ba ko lelo ba ko finga Belleville ba mona ete nzambe oyo ba pesaka ye $1000 asala bagage nze ko neto ebaka izaka $500 nzo ezaka $1000 oyo azaka $1000 pasala bagage asala te ba pekise ba bioza mwasi ko finga ba na YouTube bote ba pese $1000 mais lelo akoma ingrate ozaki mwana mwasi bapesi yo $1000 babitika kofinga zo $1000 bano osala bagage bongo bapesaka mbongo asala film suka na 4e épisode lelo komo finga beli to komo oza 2e épisode lelo komo ya na TV ofinga bongo ajouaka soda soki bajouer saka rôle pa Serge soki lingo comme orgueilleux to en tout cas vraiment nzamba zaka malamu parce que fa ozaka mbolombolo nzambe to tumbi bango bazika moto couloir etika la ville bazala te na nzela Belleville ba mona yete balimo loka tonga lisano famille bota amen
Nandako babeti maboko. Eh, obiki ba musique. Babeti maboko na okiku maboko ngo ah, Mama Fifi Makuta beti maboko. Mama Fifi Makuta. Ya famille Bota. Ya famille Bota, Mama Fifi Makuta donc ya ngwana mama na biso. Asa d'ailleurs. Tabandu ya solo. Na moni pe pasteur Aristote na kata groupe WhatsApp. Bellevue ou rien. En tout cas pasteur Aristote Koba toujours quand na rebonde là. Et ça dit bien mon code on dit jamais vu. Et puis prière na ye. Obi eza bien. Bellevue avanda ka batu ba bonde lila ba sambeli na ye. Yama zoleka batu. Mais oui. Yo quand tu ko ça 200 ka izao. 200 ka. Ezawa. Obi ka l'équipe na ba musicien mususu. Mais oui. Ba musicien bele ba cha mbanga obi. Mais c'est Google a mabe. Obi ka mais c'est Google a longoli système baba bomba ba boni. Ay talent vraiment donc so ça na. Musicien moi ko sa biso za na 2 millions d'abonnés total aboy. Eh, mbadi mama. Milelo na milelo. Voilà, alors tout solo là nous bien arrivé à tout le baka artiste comédien to ko ba ma Bellevue mon côté artiste comédien ba kindaki ko prester na Lubumbashi ba kindaki mission de service bien quand trouver en ndengeni bazongi na biso. Voilà, merci beaucoup vraiment de part na bango ezaki bien comment on a sous Bellevue pembe na maman par rapport ya les ondes et bimay que non langage de la rue voilà donc nenge bimay que non belaza écarté maman bengani maman boakisi maman nzuluki maman stand ba traita que vraiment na ba combonion surtout mais Dieu est bon et grand. OK azaki na matanga azaki na matanga oyi batebele bolo ba oyi mabe na bino ezanini bozo sala ki jalelo mozaka pembe na mutute ozo ba information te oyi même faute ozo linga toujours ya na TV pour le ba boba non. C'est pas normal. Bellevue, na maman bango baza na Dubaï. Bellevue za matanga kufeli oncle. Oncle wana za mama Bellevue. Osomona. Akwa kotika matanga mama na été pour que ne Dubaï. Nda isengi pa mama bike mama soko ko kotika nga. Na kunda mama na nga. Allez ba mal intentionné ba yi. Ah. Ba interpréter la ndenge na bango que maman boakisi maman bengane si réellement maman bengana ki Bellevue. Ya gérer. Si réellement maman bengana ki la patrona. Pembe na maman na katanga la patrona ke no sani. Mais chose grave la patrona muta zo kabola maputa. Et puis muta simba ki scénario. Poutine. Ah Bellevue. Poutine ou rien. Ou rien. Osomona. Pour mon que niveau Bellevue maman va à calculer à talabi. Oh, mais moi non yo article na ndenga bien. Mais comment batu bazolo ba toujours ba bilobe kolo ba mela masanga na kaza libaya. Ya ba mela ba Pepsi. Ozomona. Série bango ba sa la vie. Ba batela la Bellevue ko bimate obunga. Eh. Voilà mangwele et puis c'est là non. Et karaïna ne bobenga na nga ya nino. Moko azana karaïna no benga na ya nino. Yo follow ba bien. Moko wana za bozane a propre ina ni mais moko wana muso za mukona yo. Ya solo wana. Oui. Tika boy. Ya solo ngana oloba pona ebi bango to vai na bango mingi. Ozomona. Maman siko tellement za sage. Maman moko boy a ebi osa ba analyse. Atala bi mais comment maman il faut féliciter. Mais oui, mais comment nenga za bongo avant de masali ba analyse moko atala bi non. Moi no yo atika laki. Mais batu ba chichoter na kombone batu ba lobby makambo belé a sali réaction. Miniature. Obi mutu soka zoka na miniature mais Bellevue ça zoka. Famille Boteye et lobby était l'autre côté. Tu gardais toujours silence et puis tu avais toujours une attitude de prière. Prière kaka. Prière kaka ezake be. Pasteur de la foi kaka. Vraiment. Nzambe. Mais pasteur de la foi avec le mombo abi Bellevue. Gardez silence. Nzambe wana abundela yo. Yango moni lelo récite ezaka toujours na ngamba Bellevue. Voilà prestation to moni même scène. Poto lobby bino biso na longoli ngate na bino na biso na badada international muto tchaka bango a conflit. Les autres qui na soni to soni ba biso ngai vraiment batapoto o wapi ou partout ce qui wapi ndako tchanga ya zate ngana oui ya jeringa na famille Libota ce famille Libota ne kufi ne batenga yi aussi longtemps famille ça na bino silicope kufi ba yoka na ba ya ko na bango za problème parce que pas baso na pété
otika boy baila biso vidéo place bela na sila baswana ezate ozomona donc réconciliation na bango eza bango na mama Olive nga na na famille Libota donc nga kusana rien à voir makambo na bango na nga donc ekokana. Est-ce que c'est vrai le loba tu obi opinion belé lobby hein? La voix du peuple c'est la voix de Dieu. Et toi bango pe quand même ata ba kolo ba pe makamusu pesa nango ya solo te babi conflit lelo eza entre Belvin na Sila ezali ne biso ba jalelo. Obi ke ba bengo pe jalelo. Et ça problème ten accepter ngo ben ndi ngo vuma makasi. Ya Géry pardon, tika na loba muke. Soki ba lobi conflit ya Belleville na Bekam et ça biso oui to accepter ngo. Bon conflit ya Sila bisalu na peshanga Mobutu. Biso ka bato créa kango. Na bango déjà basa déjà na moi nini moi film ya mukie moi image ya mukie biso ba tu to lukango batika Belva vanda kimia po Belvi nenga za bongo aswana na Sila te abebana na yete rivalité moi eza na loyal donc ezaki ngo mo normal muta sa musana ndenge na ye mateke ezala bakati na bino ba chroniqueuse pe ba sala ki baswana parce que to mona côté musupe ba finga neti na ngam na ba finga sika boy oui na ngam na bango est-ce que ngam mati na vandi boy je m'excuse est-ce que ngana ko benga sila foite to ngana ko finga sila moko boye to sila mwana wana sila na ko tenir la ngage wana te. Parce que naza pas maman oyo aza comment aza une autorité une façon que au meki ko bunga ya ça va j'étais auto au moins moi mobile lele na TV va bloquer na WhatsApp va bloquer na fait ce qui na nini na numéro normal va bloquer va bloquer oui ce que pas si et pas nini na famille Libota ba biloko na ezala raté une façon ko gafé kaka blocage on va bloquer tonton na biso oui ozomona on a confirmé que na ba bloquer ba bloquer ko oh si ba cause dans ezani mais tant ozo na TV ozo ko loba buzoba na komba la patrona o ya tindi yote o ya futu ata mbongo te apesi onzela te apesi autorisation te jale lo ka ozo sala o ya ndengo na yo oui komi sa mutu na yo mais ko ya ko finga te na komba mutu tant o ya vanda atale unga na tinda ote na pesa onzela te mais comment yo ko ya na TV o bano finga batu na kombo na nga ya sa yo na compte ça na famille Libota non ya Géry mais ça azaki na famille Libota yango to loba biso be to na famille yo tu wada frère na yo yango na so loba comme so bango tanga ko tebi kombo na ye kasi tanga te bongo tanga komande ko no pelo banga ngone miso pela zande ko na yo yango na so loba te ndeko na nga wana place azali bino afinga kape la patrona mais tanga communiquer ndeko na nga zuma place oza ozomona la patrona pesa ka autorisation te atinda ka ite ke leka na TV bana ko finga déclarer ba bloquer mais oui la patrona mta ba sentiment te manike finga ba tout ba lobby yango ke raison manike manike finga ba bike la patrona mta tindaki au moni réaction la patrona te abengi manike manike bio agangele ya patrona nani ada gangele ya patrona obenga ngapwani manike ba Belleville bongo yango te quand même azape mukolo na ya za lingweleti ya Géry manike ala lingweleti la patrona ngo te zela na no manike za lingweleti na lingwele na ndao na baona bana ça n'a rien à voir na belle est-ce que yé vraiment un monopole au gang de Belleville non même pas ozomona mais ya uté ko finga a finga ba tout ba lobi ke za Belleville mtatinda kié Belleville mtasal bo beleng siko oui c'est bien a gagné li Belleville tout va bon si réellement il y a Belleville mtatinda qu'est-ce que manike za monopole au gang de la Belleville ça montre que Belleville a gagné là qui alobela qui poye mo pe manika bi alobi nanga tika kotanga komo nanga na makambo zo finga ndeko nanga oui alobaki te ke tika ko finga sila abi tika ko finga ndeko nanga et puis ça obi elo mozo kamusanga Belleville na 5 ans na ya lobi nazo remercier Sila Bisalo mais oui aza reconnaissant parce que total na majabu so tozong si majabu to mona Sila na kata obina ozomona Géry tala niveau motema malamu oza pa bela wana so tozongi si majabu to omona Sila Bekam na kati siko to ya ndenge nini biso famille bodo to banofinga Bekam mutu apporta un plus et pas bela to fingete voilà to surtout que n'est pas télévision za ngonga na mystique fourmi faisait mission ba vérité to so annonce ko concert na yo mi de la Taylor
Oto yebi ngana rappelera bato boyebi mida la Taylor te tika expliquer bino lelo. Ngana boyebi ça na loba chaque fois je suis warrior na wanga na ngote parce que ngana hypocrite. Mais on se pela te lelo mutu mwa zo finga na nga mumu ba finga mutu. Mida na tela na video zo finga mama bota feregola. Mida la Taylor. A finga ye donc on dirait muninga ne ba monana. Mais mida lelo atiki makambu ya musique. C'est comme si à mon terrain on est très dangereux. Alors bien à côté na théâtre, à côté na théâtre pe avant d'ici misisa, lelo comment ko vanda pena, or alobi matière ekoti. Mida ziki c'est internet. Tala ba propos mida alobi lelo na TV. Na oti ko lo bango na annonce awa, nazoka nkele ya koyoka yango ke ba rien abatu. Mama waro. Mama oyo lelo comédie zaki tika to solo on pembe. Comédien zaki eloko pamba. Lelo comédien musicien à Dubaï, comédien à Dubaï. Lelo comédien à Turquie, musicien à Turquie. Maman Olive le Kabila. Quand même attends muto zakana mabe na ye. Est-ce que ba ko traiter maman Olive que oh ba traiter lelo Naomi Barcelone à Siliki, Coquette à Siliki. Ba lo ba ke alinga ki aso bango ba re. Et comme tina ndekono ariacho comme lo ba, il faut ça l'émission ba que ne teste, ba ta la soki ba re na ezali. Et Géry comment il est au monde en kolobana nous. D'abord, merci à maman Olive. Vraiment. L'accepter et ça peut problème. Et ça peut problème et ça problème d'abord on appelle ça merci à maman Olive parce que Baba no finge les lotés. Asa toujours quand même. Et puis à l'université Kara. Baba ndi ko finge les lotés. On va commencer à couper ça maman Olive, ce qui poison, ce qui n'est ni bonne. Mais elle est toujours avec les Congolais. Oui, net motoro Mida. Mida ça na king. Pas pour exemple réseau. Tigaboy. Mida non d'abord avant que non pas président Joël Barézo, Azara pas pédé nada. Oh, autant pas Brimbo, on a bien Brimbo. Comment Brimbo? Brimbo ça comme on a sport, master. Ne bon on a pédé nada, na sa maman na mettre na bandal. Boxer. Ozo mon Géry. Mida abana kuna monique simbité. Muto damse azalate. Ya solo wana. Oui. Muto damsone azakate. Muto damsone kuna azakate parce que akutaka ba mibali ya makasi mibali nguya. Aye kota président ba réseau. Allez la bonne pour ça raison na mawa mutema mwana ma papa batu azumida amenga na yebaka ete na yoka kaka bazali akime nga na yebi ba mishiku na yebi ba mayebo na yebi ba aubergine na yebi na petit na so to kufa one ma deso apembe ajoua kuna ata 3 pièces cité na misika fumu nebi na ba gube mutu ngai nenza mabomsa makamu na ye akati ndela mai mwana mai lo azana ikili asai nini akati sinjela mai bopo to bakenda ngonzela mai kasa beta système mukula lo kwa mandaka oui abeta système wana nzela nini dingi ozo mona Géry abeta biloko wana abeta nzela wana akei et puis lelo mino avant na TV pour abimisa ba sorti so abimisi pona maman Olive et là mon bonheur ça batu maman Olive ataza na mabena ye ya jorobi ke makile tanga te na Congo ce mobile na appliquera abike na pesa pouvoir te o ekoya et ya o ma combien to ngote banolela. Donc l'aime sous grâce à moi signer un conseil. Nazoye biso Mida attention. Maman Olive yo lingo sakana. Premièrement ça non ninga noté. Deuxièmement niveau maman Olive ça nango Mida atana linzaka sifa kabilo comité. Tika boy. Mais oui, mais comment on a monopole, aux autorités, aux courage. Yorobimisa babi loko eza dimpe. Chona mama yuna mnomu ke babi Mida za bakuk. Ce que tu as zolo ba makamona ba makamona tant que bakuk tu as zolo ba makamona ka tant que chroni mama. Et là on a na senga Beckham il faut ça la réaction et pas Mida. Oui, Mida face à la frapper. Ah, n'est pas ça il peut pas maniquer hein. Mais oui. Mida face à la frapper. Mida, il faut tout le monde à Mams à Télémi à lobby na Mida il faut s'excuser. One est obligatoire. Bon tu vas na mboka mombaka mboka ba pardon.
Au fini, mon tapo, c'est pardon. Oh, mais nenga za bongo, tala nous, babilora ke koloba, ba coquette na Barcelone, na Ariachou, ba yeba kate un jour, ba comme na Belgique, c'est grâce à maman livre. Grâce à maman livre. A memi bango bana basa batu le passeport na bango etonda bako bekene ba mboka na bango et puis batu nyoso tozo tanga wana Barcelone DG chaîne na ye Coquette DG chaîne na ye Ariachou azaka na chaîne ni ba na chaîne ko DG ozomona ba ba banani ba DGs po baza bana basi ba DGs je ne sais pas vraiment ba ko même son attend na commentaire wana ya géri ozomona bana basa batu bakena ndenga bien maman betisi bango tour ba zonga et puis lelo mida yo ya tala bolonga na koma mida ya Taylor wana ba infirme bo limbisanga pardon bo limbisanga bandeko na bo te na permettre c'est là na permettre ôter na permettre ôter kolo ngolo bani ya chérie mida d'abord est-ce que ami yeba kazana défaut. Si réellement mida comme toucher la personne vivant avec handicap makama yona mida très bon traité non non yango nazolo bate est-ce que mida yeba kazana défaut si réellement mida mi yeba kazana défaut netinga na défaut miso ozomona na royo yeba personne vivant avec handicap le roi oui na royo finga avec l'TVT au grand jamais na koyo finga bango to na finga moto asa infirme mais mida c'est comme on dirait ami yeba ka défaut ya za na ngote comment okoya okoma moto akoki ko sunga yo. À ça, on peut prise en charge. Mais oui. Na initiative, please. Ba traiter yo. Bako la teta likolo. Maman, azana ba capacité wana osala ngo. Maman livre lembe kabila. Azana ba na bandenge nyonso to ko sala ngo. Mais tellement mida za zoba, tellement mida. Na habité ko damisa ngo kana poto dem de comment on peut savoir maman pala bongo. Comment mais oui hein. Ko damisa na poto yango pesa maman. Mais oui. Ozomona parce que qu'on soit courage ya kokoma ko insulter mutu lokola maman Olive Lembe otala ta première dame bakata na likam ozomona ex première dame na biso te olobi mabe bandela loba bien moi si ya président ya kala plutôt pardon oui pardon vraiment donc moi si ya président moi si ya ex président na biso yo ke no otala obike anereta la biso oui ok no simba ye obangi ata niveau maman ya maman wana te okana tala sifa kabila te ozata na niveau junior pe kutu te au comité ata niveau dada international ozate na biboya biso bano to kola to obi ba junior wana bakola ba ibineni basomba lipa na kwente so okoli lo nga papa fonctionnaire molakisi na mokengeli na 1986 mobutu afuta ba fonctionnaire te bokola il a pe paipa était là bien terre so minda biso na bino to abongo batie mongole na fufu so biso na bino ba minda to abongo gérer famille mo bobola mri na tongo chacun pour soi Dieu pour tous banzungu ezo matana moto ndenge nyonso lingi ya gérer minda même famille na poto te famille zawa maman Olive na nenga kana ko pe poto so ba niati tata ba minda maman amida fimbu te ya sa bongo te mama wa yango suko yango na loba te yango tellement za maman moko boye motema malamu ta mutu azolakisa biso oza na 1000 francs ndenge 1000 francs ko tourner namoni na scène ndenge mabeli asali yango voilà nana kosala ngo se maman ana te ya beleza le ya koloba e beleza le ya koloba pena en tout cas ngonga eza ngonga réalisateur na ngazo signaler nga eza pasi eza choc bata poto pe air mo boye darabiso tanto lo baboye omono komi na commentaire Jérozo Luka Kingakati Jérozo Luka boye est-ce que nga alala libanda est-ce que naza clochard ngai kombo nya to ba traiter nga o malanda belle vie o azoluka mama Oliva bongisa evi mais oui eza mabebe te so mama Oliva bongisa mutu pa bimaka na sima mutu biso to bimana basima baboti na biso ngasko na bima na nga na sima so boya batu ba bima sima batu seke babu to bota masuna batu te to bimaka boye pour obimi na yebite oh là là eza pasi hein donc to komi na suka en tout cas émission pesi pasi mawa en tout cas nga pona nga na koloba ser na biso bekam calmer mida za bakuk nga na yebi nga naza famille bota essaie de Panama essaie de Panama ça oui ni baza nani aza abakuk oui mais tala son landi des mères yango moi na yebisa bino pa ya famille bota ezala batu ba réfléchir tala des mères makamba loba
na TV. On sentir que à quoi va na France 24, à quoi va na TV5, à quoi va na BBC, na Kin 24. Donc Bino Boza elle mérite ça. Pourquoi vous insultez les gens tout le temps? Pas mal. Nobody no bana suka ba ko retenir nini nga YouTube comment peut ça nga passer. Et j'ai vraiment là on senga maman Olive pardon ko katana noté pour ba mida moko bazoya koloba ba sotis na TV po na yo biso misuso na no bengi biso te maman. Oh. Biso mi yo ça clair. Oh. Ya Jérémie oui moi je suis clair. Donc ba biso misuso maman Olive na bengi te. Voilà. Donc mère ko katate ko soit pas décision mo te ke na benga su ba comédien pembe na ngate parce que na finga mimi. Oh maman makabo. Maman dans l'université Karabo makabo. Oui. Donc en tout cas on fait ça. Je le vois mida. Ba tout ya famille libota. Place union on mélange pas les domestiques. Hein? Donc on mélange pas le patron avec le domestique. Jamais va mélanger. Torchon na serviette si maraté. Ah ya ya bango kuna baba torchon. Dada international a soubi na grand hôtel. Baké bazui torchon ba pangu si bango. Nga nzambe to silise miso. Dada international ngali ya bazui serviette. Onga papa ngusi sani tala niveau tozaba ekarezali. Voilà, moi trois mbote. Vraiment ma mbote na la famille libota partout bozali Odette Lesa Nadi Keluta mi fille Nadine Keluta mi fille Lesa Irène Keluta donc excellence Joël ici le milieu bozebele Odor Okem Patricia Branco et mauvais propre Jean-Paul Kapinga Tito da Costa donc vous avez formé belé ba mbote na dino place nyonso bozwami. Voilà, merci beaucoup. Émission Loba Vérité, si na bisa ebino ne bandeli, bo teninga rigueur. Eza analyse te. So bozongo condamnation bozuango. So ki bozongo analyse bozui. Ngala bongo na bani internet ngo leto bo baga gérer na ya li tutu wana elongi mabe wana alinga olaksani. Na ninga olaksani na lia na musala na ngao. Pauvre garçon dans la rue en train de chercher la vie et puis na coupa muké. Azoluka vie na nzela. Yo ko ya ko pekisa na lobo gérer wana tanga ifasik. O vala na simanda ko na biso oyebiki na tanga kati. Tu vas dans nos voisins. Oh, yo mutozo tala ngozo ba garçon et le mabe na li tout wana Yesu masia nazo rappeler bino ni beauté ni éclat et le mabe na ngona kokala na Yesu. Do bana nyoso to ba tout boza kitoko bana satana. Nzamba sala pe bilo mi balé le mabe et le malam solo mabe solo malam mutambongo pauvre. Donc j'ai raison figurer quatre batouana. Merci beaucoup na bino tout bolanda biso na Vision Plus télévision. Merci beaucoup. To komina suka eza pasi to sala émission bo mona tozo sekato loba. Mais muto zakana mabe na yeme. Maman Olive Lembe Kabila. Aza quand même tala muto uti ko sala corps muto sali 7 mois na mort. Vraiment. Ba maman na mi balela maman Denise wana mususu. Manamona ba komene mususu bozo linga bo négliger maman Denise. Et puis bah comme on a dit qu'on a 12 ça qu'on a ouengé ça qu'on a théâtre été maman Denise a auto connu sont des comédiens awa maman waro aller à connu biso mutasali 7 mois ba maman na mi balale le photo tombo la bango so mi balé botika ba polémique zanga mutu na makolo ba parvenir mo boye YouTube na lo yenge bon respecter batu mida ngana lobelo ate na lobelo na direct na page na nga moko pena. Bon s'abonner na page nanga monga na bomba page nanga te yo nanga news soko beto za mobimba kuna ezanga moko wana nga finga batute na saka ba et puis eza page mo promotionnel olingo sala la publicité à maison ya eloko na yo yaka na page wana ba ko sa elo vraiment publicité na Gérango nga moko. Merci beaucoup na assistance ya Dada International moi na Mahatop muto ali boso na Joana Enzonzi atanga kombo na nga Mahatop. En tout cas, les gens ont Dada, ça a plaisir. Et puis, souriance. Ah, souriance. La raison sur le ma belé à Elise Saloumou. Elise Saloumou, je te salue, ma sœur. Je t'ai belé parce que à chaque fois, Elise Saloumou, ma belle vie, Basila Bekam, ça va ini aider on abisso. Ça va Mexique Johnson abisso faux. Tu peux ça te protéger bango. Quelle que soit la famille Libota, mais je reconnais que ndeko na biso pe awasala musala mais na misika bulu ngana ko yalo ba belvia leki na injustice mais OK côté on a ba fingaka donc ça passe to si c'est mission ba vérité Adrich Motomètre be bazibeba mon yaya Francis Tio Muluba cher mutabisa ko ma PDT ISC $3,000 so ko mi PDO BBC vina yo et puis na bosanité ni chamwa na mukongo ya mbinga pe ya taille sans oublier maman Sele Kisoka Sandrine Bebonga
nani lisusu mère de mère na peso bambote belé batama banga mpe mikolo bokoti koti mo ebelé wester pe le mona bamboka la bino libanga mbongo wera tongi bandaku jiba tongi bandaku ba musicien bopesaka biso te bobaka obwaka na yoka jamais oh Jerry Kobetos mutona lingwele na internet na bwako ya avance ya nini pour escroquer na sengo mbongo na vidéo comme au manquement pour nga na senga mbongo na vidéo allez groupe Etumba je vous salue tous abonnez à Combo merci nous na caméra te compte dans la prochaine occasion sans oublier la première dame de la chaîne Oyo Bella Dinganga yebiselanga maman passer Titi la sauce na la colis cette fois-ci naza besoin na longola Oyo bien na somba sous téléphone te Oyo faut que na poubelle maman Titi la sauce na allez bye.